Nicolas Tchukoleka ou quelques semaines passées, tout ça qui bien, vraiment on a Paris, on a appelé ça Shalom, maman Marceline, vous êtes tellement belle parce que na évangéliste fidèle, oyo batikali na église Jésus réponse, tout ça qui kuna na Thomas Londi, Zambé vraiment zaki na biso elongo. Ma camion sur les cas qui bien ces jours nabiso il fallait que même toko tana bambo comme ça moi belema mais que les qui vraiment muké comme tous ay kozonga mbango pour na ko préparer mobembo munene pe ya mulai na mboka mususu yo tokolobela kala mingi te mais etambola qui bien ya mutu ezaki to tiki quand même esika pour na Jésus réponse monique bana nzambe balandaka partout hein surtout bandeko bana France tant to kopesa ba numéro en tout cas beaucoup d'adresse à église Jésus réponse aux na kati à Paris bipai wapi bandako permettre bino okende ko sambela donc na mukuse et les cas qui bien na mboka ya bapa ya na Europe et les cas qui malamu pe etonga Jésus réponse etikali wana oyo bandeko bazakuna ko sambela mokolo ya mardi vendredi pe dimanche. Donc, bisope ce qui nous a bien salisi, hein, mais lulupe ya munene ni susu makasi kandenge sali maka, tokozala nango kuna nangolu ya nzambe na mbula ezakoya. Très bien, na mbula ezakoya, milulu makasi, banyo so Paris, yozana Paris, ozana Bordeaux, ozana Nice, ozana Nantes, peut-être ozana Marseille, hein, peut-être ozana na Grenoble, peut-être ozana Amiens, peut-être ozana Bamboke Belé, hein, Rosa la paix na Nice, Rosa la paix na Bordeaux, Okoya na Jésus réponse ozana Paris tout à l'heure, beaucoup ba coordonnées, beaucoup adresse. Donc chaque mardi prière Ezali, né Mama Lobi, mardi, vendredi, dimanche. Donc prière Ezali, beaucoup de précision, c'est très important. Maman Zotambola, Aza intercesseuse mondiale, donc on va planter déjà en France, à Paris. C'est très important. Maman, ce que tu as la biso, tout ça là, émission est belé na YouTube comme il a belé. Cette fois-ci, nous avons fait États-Unis.